Tout va kende mingi na carte d'Israël, bazo ba kabal juif, bazo kende na Inde, bazo ba kabal ya ba indien, bazo kende na donc ba suivre ba question to ba formation, ba rose quoi, ba biloko ya mabe to ba ko condamner ngo na carte na mokanda, na Ephésiens 5 verset 11, condamner tous les œuvres infectées du démon, mais lelo bazo ko commis na carte église somo. Yo somo na pasteur azoteya. Moi na zongi na carte ndako. Alobi na zoi photo ya papa na tiango kaka na tolo na ngai bondian azole la mayo nya mitsimbi kimbala moko akufi mais relation ni na photo ya moto idolâtrie au Bible et boy na fane na butu na komi na 22h 23h bato bala nyoka ba nyao azolela manyao mamao nyao mamao na tu photo ya papa photo ya Yesu pété ngefa par là eza nani ozo le juste nani parce que balobi l'esprit au prophète est soumis par le prophète. En tout cas prophète ngefa ngana yebi ke bomba raté o ba mamba vete. En tout cas prophète a bomba raté. Si ça gère que no yebi ça même président de république ba yebi so que non tike lokoboy. Ça le lokoboy yo za capable parce que tu es prophète de Dieu. En tout cas zala clair yebi sa biso au juste ozo le bela nani au juste. Ozo le bela nani te. Pasteur nani te pas ça va témoigner tout le monde raté. Na ba télévision na ba ko bomba. Bata c'est un mérite. Alors, et puis, au lieu à évoquer Jésus, Jérémie 33, verset 3, évoquez-moi, azo évoqué une photo à papa, papa comme une dame, nyao pe, le roi qui n'a pas sapé à ma belle, azo le lapé, maman, nyao, maman, la zembiki à moi, la nyao, mi zembiki, à vous-même, tolo bato, to mingam. Mona nani ngola munene bu azobi mana nzoto ya mama teke ngola koi mpoka wana utiwa mesdames et messieurs pardon wana na kufa mwana Yesu mpoka utiwa mpoka na mai ngana mongala mpoka zangane na kati ya mai pene na fleuve o mai ya moindo mpoka bimi mpoka bani pourquoi vous dites wapi vous-même? Bonjour, c'est moi votre humble servante divine, vous la diva que vous aimez toujours. Et je suis très heureuse de vous présenter cette émission. Je suis très heureuse et je tiens à dire bonjour à tous les internautes du monde. Je dis bonjour particulièrement à mon boss, à mon patron de la nation. Je te salue là où tu es, Namboka Malili. Je tiens à saluer aussi mon équipe technique parce que j'apparais devant vos téléphones, devant vos tablettes. C'est grâce à mon équipe technique. Derrière la caméra, je vois Marcus et à la réalisation, je suis avec Herman Emporio. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à Ted Ndai Maboko Bankia Willy Mosheni Kodamboka. On est de cœur avec toi, viens, prends courage et Micha de Micha, boutique Micha de Micha, terrasse Micha de Micha, en tout cas, nulle part ailleurs, na Oshuana, na quoi, sans oublier Salon dit de Dialungana. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule dans mon plateau, je suis avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis avec le prophète Ngefa. Parce que les esprits au prophète est soumis par le prophète. En tout cas, les lois est la bino donc sans faute bino moboye bien. En tout cas, il y a ça la jeté. Marquez si je peux prendre mon invité du jour, prendre déjà mon invité. Bonjour prophète. Bonjour maman journaliste. Il faut bonne santé, bonne évolution église. Est-ce que santé n'a comment vous allez bien? Santé n'a comment vous allez bien? Toujours vivre pour l'ensemble. Sur une embêté rien même au sein ensemble d'autant bon. Parce que Moussa Nzambe a été dehors en politique. Alors tu vas prendre au Sambi la pour Mboka, tu vas Sambi la pour na bateau, tu Sambi la pour Makambe bon. Alors pour la situation de Mboka, ils ont kende na camion na 4 clics. Pour na ngonga so camion ko ya nango.
Prophète Ngefa, tu as un point de vue par rapport à l'église, il y a mboka oyo. L'église a biso mboka ba garder sur évangile, puis tu vas passer comme bisimba simba, ba pasteur au monaka pasteur, ko kenete mon attend discipline mais oui dit que non, et ça il y a quelque chose dedans. Ba pasteur ba gege, ba pasteur ba oyo, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Non, l'église est failli mission nango. L'église est ma belle côté mingi na kata l'église. Au lieu bateau, bakima na kata l'église, l'église est kimina mukila. C'est grave. Et bauteur et makama ya ba pasteur, et là ba prophète, ba apôtre, ba évangéliste. Pourquoi? Contacte-toi de ce que tu as. Oui, na kata ya 9 fruits ya Saint-Esprit. Fruit moko ezolo bana Galates 5 verset 22 la patience. Hein? Patience. Bango balingi patience te. Yango monete balingo tambola na voiture. Lokola ba ministre mokili balingo tambola ba voiture minene lokola ba wera son, lokola ba jibe piana balingi ko fana ba ndako, ba makampaye ba mofleri ba tout cela. Alors tango azo zuate. Tango azo mona yango te. Ya liboso à côté de escroquerie. 2 à côté à l'évangile du royaume. Qu'est-ce que signifie l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, Bible est bisabiso, na 4 na mokana na Romains chapitre 12, na 31 34, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ça viendra après. Bakolobela yango ata mukolo mokote. Yamisato akokota na oyo tolobaka évangile à ventre. Qu'est-ce que signifie évangile à ventre? Na escroquerie. Tout le monde a Romains 16 verset 16 à 18. De tels hommes ne servent point Christ notre Dieu. Ils se leur ventre en parlant des paroles douces et flatteuses, hein, dans l'église de Dieu. Alors qu'on la passe des alliés. Na Congo na biso polifelo liboso bani na Congo na biso lokola tozo solution te bato ba se réfugier na église nde bazu bango kola ba proa na bango ya misato soki abendi bango mbongo zoko kate akozwa kisi akokota na ba benga kabal juif surtout ba kendeke mingi na kati Israël bazo ba kabal juif bazo na Inde bazo kabal ya ba indien bazo kende na ba donc ba suit ba kisi oto ba formation ba rosekwa ba biloko ya mabe oto ba ko condamner yango na kati na mokanda na Ephésiens 5 verset 11 condamner tous les œuvres infectées du démon mais lelo bazo ko ekomi na kati église somo yozo mona pasteur azoteya moi na zongi na kati ndako alobi na zoi photo ya papa na tia ngo kaka na tolo na ngai bondian azolela mayo nya mitsimbi kimbala moko akufi mais relation ni ezali na photo ya moto idolâtrie au Bible et boy na mokanda na Deutéronome 27 oye boy yango alobi na fane na butu boy na komi na 23 23 bato bala nyoka ba nyao azolela manyao mamao na tu photo ya papa photo ya Yesu pété ngefa par là eza nani ozo le biologiste nani parce que balobi l'esprit au prophète est soumis par le prophète en tout cas prophète ngefa ngana yebi ke obomba te obamba vete en tout cas prophète a bomba te si s'agit que nous yebi ça même président de république ba biso que non tike lokoboy ça le lokoboy yo za capable parce que tu es prophète de Dieu en tout cas zala clair yebi sa biso au juste ozo le bela nani au juste ozo le bela nani te pasteur nani te ta pas ça témoignage tout le monde a raté na télévision na bangala ko bonga bata c'est mérite na ba gege batondi kuna alors epesi ngai au lieu à évoquer Jésus Jérémie 33 verset 3 évoquez moi azo évoquer na tu photo ya papa papa comme une dame nyao pe lokwa na posa pe mabele azolela pe mamau nyao mamau azembika mola ka nyami zembeki ata vous-même toloba to mingamo le plus de choses et comme pasteur ya pasteur à Congo ba comme na baba simi balé prophète ngifa par là tu peux dire quoi abandaka la tezale l'autre basmi balé koza basmi c'est autre chose parce que moi si sur mon travail basi on ba mi balé bazo balaté comme basi en des église c'est ça basmi balé wana ce n'est pas grave oui mais Jésus a pété biso makamonyo sur la Bible pour l'Apocalypse jusqu'à Genèse mais comme il y a des impudicité alobi kima ok ba kima ba resista kate ozomona alors ozomona ba pasteur na sana yote
nakolinga nakangama na yo te mingi te soki nazokangama na yo parce que nzambe apesi yo bote apesi yo kote nyonso ntango ozoleka yo bato bazotala yo ozomona mwasi aza boye mwasi aza na puissance aza kotire eza bapuissance oyo balobaka naye kosambela boye namona nani ngola monene boye azobima na nzoto ya mama te keke ngola kwe mpoka wana utiwa Mesdames et messieurs, pardon, wana na kufa mwana Yesu mpoka uti wapi mpoka na mai ngana mongala mpoka zakane na kati ya mai pene na fleuve o mai ya moindu mpoka bimi mpoka bani mpoka uti wapi vous-même. Mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est le prophète Ngefa. En tout cas, prophète Ngefa Bombana était le baba vérité. Il y a Tandaravet. En tout cas, le lobande ko bozo comprendre qui est prophète Ngefa, comprendre et puis bozo yo ka ba vérité hein, salon dit de dialungana. En tout cas, yo ne tembe. Tu ne tembe au sentir ngo. Alors na banga nzambe na banga mutute. Alors, oya basimi balé yo ka expliquer pour que basimi balé. Omoni nga na utana mukili. Dango na bongwami na sala tout nazoba mumia métis nazoba ndenge na ndenge oki mwasi akobangisa ngai te mwasi akobangisa ngai te donc nauta kuna na mokili ozomona alors nazoba mumia ndenge na ndenge navana bongwama na lemba ntango nzambe abengi ngai nakotikala mama Brigitte tozana te na suka ozomona ekobangisa ngai te bapaster wana ozomona basala biloko wana bazali na puberté ya mikolo na ntango ya kala bapaster baka na valeur te meme soki mobali aye pai na batuna mobali yango na paster okolia bible longwa wana kende okomona baforme bapaster ya ntango wana akolata 4 couleurs rouge jaune vert na violet bazalaki nango te bachemise qatar eutani na bango na bible na maboko basi babane kolinga bango te tango bakoti na évangile makambo modernisation te bakomi na boma moyen bo wala ale bafungoli miso akomona motiola te akomona mwasi ya pembe te akomona mwasi ya bokoto te biso benga bango ba puberté ya mikolo bakoti na puberté ya mikolo o bazana yango alors likama basi bali ngala zana mabrigite na ngao na balaka tozaki chaîne toboti bana namonaki ndenge azotanga université tout na zwi tokei boye alors ndenge naza na ye oyo kabola biso kaka nzambe na mwasi oyo nakolinga koleka ye aza te parce que ni makambo na longola yango elongwa na silisa eza te namonaka mwasi ndenge ndenge azali toza na ye semo na lolula bango mpona nini alors bapaster wana lokola babasi ya danger balingaki bango te bazwi balare na bango bakomi kovide basere nyonso bakomi kovide bametiola nyonso bakomi na bambiance partout alors mpo nalongola mwasi na ekolo bate basi bali bazolongola basi na bango ya liboso il faut dire les choses sont claires moto atikali na mwasi mpenza d'origine oyo atikali na pasteur minene ezali kaka papa baruti na denilese mosusu nani batikali na nani papa baruti denilese mama Nicolas azali pasoni kafuta apart nyonso batikali nyonso bamama baza te akolokola mama na ndoki mama nasalaka boye me ntango yo ozalaki na ye azalaki généraki ndoki te ntango bani ministère na ye bozona na kati ya pasi azalaki ndoki te mpona bafille bazo expose banzoto mona bafille bakoma otambola sans soutien prophète Ngefa par yo koyo banini wana ya molimo apelenge ndutu eza molimo nini prophète Ngefa basi bakomi kotambola sans soutien basi baboyi soutien na Congo bino bapasteur boza wapi bozomimoza te basi na nzambe mpo boconseiller baseur boconseiller eza nini omona mwana mokie azotambola liboso tata momba azobanga te soutien te atambola na sans sous-vêtement azotambola na ye azodenisa ne nzoto de femme bapapa tata par là bino mo bani bino de faut sauver Congo bon expliquer basi na Congo balingi se soutien par rapport à toi au monde nous sommes arrivés au temps de la fin. La comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas prendre les choses ya mindele ya mabe ko ya nango mingi na kati na Afrique. Nous sommes les Africains, nous ne sommes pas les blancs. Yami balé soke na bandal na kwa berverie au vandi wana ozotala makambo leka obi suka mokili gozo banda wati webi nzambe asali mwasi nzoto pete lokola asali nzoto pete eza na biloko mosusu il faut protéger yango ko ba soutien donc il m'appelle ça la
malamu te dans ça bato musu mingi basupportaka te ozomona soutien ntango ekangi yango ekosala mouvement te ebatisa moninga libaku te ya mibale ya misato mwasi bafesi na ye soko bushika boye abengango lembo alors lembo wana il faut ne loko moko quand une femme marche comme un poisson dans l'eau oyebi scandale nini yo bomi bato moto soko mona bo donc osumukisi bato mpe bible elobi yango na kati na Matthieu 5 soki totangi yango tolabi même oyo akei nini hotel na yo okwe na ekopo ya misato pourquoi balata basoutien na basous-vêtement te basi batula basi bakomi mipiko na guerre mibali bazokufa na mamaladi mibali bazokufa basi bazotikela kaka efe bakomi ebele na monde yango moni basi lelo bakomi kotambola banyama bambwa jofili basi bakomi kosala na bangulu mais bameki no ngando te ngando akozokisa bango somo ozokomona ya misato ekomi molimo ya pelengendu milimo mabe deva bato bavandi bali bazali otambola milimo ya poloso milimo ya pelengendu ekotikati na bango nyonso wana ni ezali nini ezali impudicité yakae ngayo yakae ngayo yo yakae oya kozwa ete corps bamongo baloba yakae omatapunda te omatapunda oka mwasi omatapunda otekani mpunda ngo otekani ozotekani alors tout cela ezomema biso na Sodome et Gomorrhe ezaka basani fille te yo penda quand tu ozola ta caleçon te ozola ta caleçon te so gêné yo te sola ta caleçon te nzambe tindela bango ba fourmi kaka na miso bato bakoti kuna la bandi ko beta kwa sambwa au nom de Jésus tinda fourmi kaka pina tikaka na loba mama eloko mabe bozo mabiso mokili bino basi pene lo imo to ta soutien te to caleçon te nzambe fourmi pene ya rouge akota kaka kuna na miso bato sokisia azotia misabi asambwa po nzambe ayebi kosambwisa bato alors tolembi batele pratique bapapa ya bato biso tokomi mikolo tomonaka makambo wana mwa bana mike wana soko benge papa yaka akima te abanga te abanga koko te abanga papa te tokosuka ndenge nini soki ozwi mwana mwasi wana bawana babengaka bango nini babeta déjà héros babeta champion ya ligue na bahéros soki omeki mwana mwasi wana mama ata lokolo bosoko tseboye ekei na ibale ya Kinshasa babenga ba Cristiano na Messi na ba Messi ya ba Messi ba Cristiano alors tokosuka na ba Cristiano na Messi boni to tsheba ngo motambo apoko ba jogo bakomo créer ba problème na ba foyer baton tuka botika ba ujana botika ba ibale ya poto ba silisi bango nye ba mama mobale ya Kinshasa soka jo ujana libale baby pe ujana soka jo akotika pe yete ale akoti chakala hai ale abalole motema omana mobala zongi poto libale kufi baujani to boy baujanosi milimo ya ujanose to boy yango na komo na Yesu en fait ngefa lingi na baujana te baujana botika mambozo sala en tout cas botika tête de ndai maboko banque ya wili mon chaîne sans oublier je peux jamais oublier mon boss de la nation mon boss mon patron mutamisa moni ona libenga futanga le patron alors prophète ngefa to kota na politique nke prophète ngefa balobika ba catholique ndi bazo mona ba chrétien so ba catholique ba mona na ba marche ba chrétien ba mona te prophète ngefa yo za mutu munene na prophète munene na kata mboka o Congo ata yo mona na raté qu'est-ce que tu peux dire pour na ba élection pour ba bi élection ba autre ba miso bazo ba élection ko salama te ba miso bazo ba élection ko salama bozo mona na te jusqu'à na ba marche na ba réunion bozo mona na te prophète ngefa eza pour na nini oyebi mama loko tuninga question très capitale ba marche catholique so ba marche yo c'est pas tout mais ba catholique non peuple eza nsima na bango bakretien basima na bango osa catholique moko yo moni mosengo atambola marche mosengo omoni ya mosengo atambola na marche non likambo ya mboka oyebi Hérode na Pilate na Kaife bazali koyokana te mais tant comme likambo ya mort ya Jésus basangana ipa boma Yesu ozo comprendre catholique atambolaka ye moko te bamisima bana kati wana baeglise de réveil na kati wana
ba chrétien ba na kati wana jamais les catholiques quand ba komelia boy oh ngai catholique ngai protestant ba tiaka ba bande te ba tiaka nini te oyebi soki mwasi auti hotel abimi ba komaka mwasi auti hotel okoyeba te motabi kanzambe ndenge likambo ezali bato nyonso ba na kati pona ko ba délivrer Congo. C'est Congo ezokende mboka ya moko tout. Congo ezokende mboka moko yozo ndima montant à parti au pouvoir. Azoloba na discours ya haine. Nous tous appel na likambo ya génocide rwandais comment. Ba radio ezobima so radio ya 1000 collines. Moto soka fingi yo mama na ye finga ye mama na ye moto apeto likofi beta ye siko bino ba majorité nde bino bozo kamba mboka est-ce que discours boko pesa na batu yango wana bozo kanga bakuluna pona bino bozo problème bakuluna bozo problème bakuluna ba bera rushwa ba soni so de kuluna ba na remete c'est les milices et pesa n'est pas siming qu'est-ce qu'il prépare yami balé soki mbabengaki bato baboyi machine à voter tata nanga diacre nanga diacre méthodiste nanga la voix du peuple c'est la voix de Dieu bakambaka mboka to basaka eloko na défité nzambe azali pe kosukisa ozomona papa likambo ya Kongo mama ezali likambo ya nzambe ikizali likambo ba marche na makambo yo nyonso te parce que tango ba OF yao et c'est constant na bango pour la machine à voter bango bengaki bango balobi est illégitime basalati bango kaka bakangami na ngota nanga na bato majorité na PPRD bakangami na ngo bayiba fraude batia biloko na bango yami bale a partir pour la bitotika tozonga na ba oya 2011 et ba papier bango balingite sikoyo bit na bango ezani yango token élection token ba trop sur parce que ba sa tia ba voix na kati ba tia ba na bango soko check ordinateur c'est ordinateur machine eza mutu sali yango maman et puis deux place machine wana uti na Corée du Sud et pas ping yong rebelle moto atondisi na azana minduki ya ba bombe atomique iranium betaka mine uti na Congo ndeko pesa ye makasi wana ya okana dona 30 siko bazo kana bako suka bon babo yango soko toka soko recommander 1000 pona nini 1000 euros le parlement nini Enfin, au Lobanini, pour la soupçon, ils ont soupçon, enfin, on peut dire soupçon pour le moment, et que le chef de l'État a postulé pour la 3e mandat. Qu'est-ce que tu parles pour ça? Vous avez profité de Dieu. Et là, on est pour le peuple congolais. Kasi ma bien sur ce Kabila, quand 3e mandat, ma bien sur beaucoup de Panzanango. Élection qu'on s'arrête parce que surtout l'année lelo, bah dauphin nyos va passer sauf la majorité. Donc il y a quelques jours, quelques jours parce que bah tu vas candidater à l'élection présidentielle, bah on va monsieur motomote. C'est Kabila, na ibisa Kabila banda Kabila nde moto à côté à 3e mandat. Le quoi va du moyen qu'on change constitution de référendum te à côté à balobi l'élection liboso 2005 indépendant. Yami bala za indépendant. Lelo côté le cola candidat le cola chef ya parti politique na ye. Donc ils ont accepté la chef de candidature à Sika. Et ça la caté. Et ça la caté. Alors ce qui pona ngai ba mende bazo kosa Kabila. Ndenge ba kengo kosa ki Mobutu. Baba face ba kosa ki Mobutu. Ba to ebele ba kosa ki Mobutu. Kengo ala na pouvoir kisanga ne tombera pas. Mais mon kisanga ne koyaki Mobutu mona ki ba traite. Ba mende ba ko baluka. Kabila soka kei. Ba mende ba ko baluka. Ba ko zonga ba joker toyebi bango. Ngai c'est que je conseille au président de la République. Au moni motoko mako. France est 5e puissance mondiale. Na force militaire. L'homme Mali ba jadi ce sont pas français mais Mali ba botola yango. Moto ça quelques kilomètres comme la capitale et c'est là qui ba français ba bombardement na force ba bengani bango baké. Yami balé na kati na pays sud-africain ba français de ba intervention na MONUSCO. Il faut qu'on y ba yango. Yami sato France a zaye loko ya mikete. Yami ne ce que moni Orenso président oyo ya Angola ye na Kagame ba ye
babengi bango bayebi Angola en Afrique centrale les premières puissances ya guerre ya armement pays moko ko telema na Angola na makasi na bitumba zate yoka sukuna sukuma mazelanga ezali kambo ya Congo. Alors deux babengi se Kagame na mchaki bango na pouvoir etanga mchaki bango na pouvoir et babiso nyos na kati na Afrique to dépendre na ndela babengi abino pour la crise ya Congo elongwa et si là au cas de bandage sali ba immigré ba ko tonda bangola bana e ko la grand dégâts de mieux pour faire quitter Kabila lo ne comprends pas ko quitter Kabila lo ndenge le conseil besoin peut chef de l'État non ko quitter Kabila lo ndenge ni parce que ça c'est ngani la peste chef de l'État conseil bon il est encore trop jeune trop jeune ayoka ba ekoko tinjili wana te ayoka bato pelengendu ba pembeni na ete ayoka ba vieux dinosaure wana te asali 2 mandats le quoi son de pouvoir Kabila c'est 19 ans plus de 3 ans à Kabila les pères ça fait 21 ans na pouvoir les aibelé atika ngala zolo bango atika amo c'est 3 c'est ya lobby Dieu ne fait rien sans tout faire rêver c'est que les serviteurs na moni ba ben de sang na Congo ta 5 fois guerre batu ba kufi grave ba force étrangère ba kiti ba salio ba ko sala pour ba benga la pouvoir en place pe toujours sur la colonisation ozo mona na conseil na nga suka zo ba Kabila boye atika za jeune a salio a demandé koki plus toujours que ne demande 16 ans tu commences plus 2 ans, sur 18 ans, plus une année de transition, 19 ans, 21 ans, Atika, Atambala Sima, Akoya, Ocha candidature, ils ne vont pas voter, mais pour le moment, ils ne pas les parce que Mission Mokili Mobimba et Télémé Congo, et puis on a 9 pays, on a Zingi Bisso, pays Nyosowana, Baza déjà intoxiqué à Mindele, au cas de quoi, Sadek, Oyo Kagame, Azamo continent, Bakokota, P. Kosalamalamoute. Mon boss de la nation, mon boss, mon patron, toi je te salue là où tu es, prophète Ngefa, en tout cas, prophète Ngefa, Pesabiso conseil, ceux qui en opposition, postuler, opposant Yoko conseil, biso to vote. Bon, l'opposant est trop louche, parce que l'opposant bazali dispersé. Dans le 2011, ceux qui ont gagné Kabila, la majorité, ils sangana binyo so komisa moto bo moko. Nde motu moko wana ba voigno so ke ne pas na ye. Na surprise. Ba ya mbongo ya majorité. Allez, caméra bimi, Joker, Caméléon, candidat présidentiel. Kengo Wadondo, Léon Lobich, oka comme Léon Kengo Wadondo. Tunanga kombo? Tunanga kombo le musuni. Léon Lobich. Congolais comme Lobich. Moi tamu no ngala bien. Tamu le na Congo. Tuna kombo na ngani? Nani? Kombo na ngani? Kombo na Congo. Ngefa. Asamoto John mwana Congo. Oyo kango yoka kombo Kengo Wadondo akamati kombo yangwaka. Akamufre. Léon alingenda kombo le bakanja. Lobich polonais. Y'a quoi ça Mobutu tango akima kelo bainini. Moi je suis pas congolais. Je suis polonais. Mobutu m'a appelé parce que au Congo il n'y a pas les intellectuels. Mais Bomboko c'est premier universitaire, pauvre Bomboko premier universitaire na quatre côtés. Ba université ba tolokola ba papa pauvre Liaou. Ba sali ba to mayele ba belé. Alors bi Mobutu benga kingai na sa Congo parce que ba to mayele ezate. Mais même Kengo a critiqué Congo, il n'est pas congolais les lois dans le Sénat des institutions de la République. Alors là qu'on a koloba boy. Ba opposant Fayu la bigno aye. Et bandi, tu sais qu'elle a bimio aye. Moi il a bimio aye. Et caméra ko bimio aye. Kengo parti la raté, a bimio aye. Si quoi on souvent que opposant soit disons les opposants pour mito 7 8 mais majorité comme ça Kimbuda ou bien Kabila ou bien Obin. Ba gagner. Ba gagner.
Prophète Ngefa, on est presque à la fin, on est en train de chiter parce que Tokomi presque na suka Prophète Ngefa conseil ni nozo pesa peuple de pour na ba pasteur ba ça mama ben na kata mboka Congo conseil ni ya Yesu ngebe ko ni dernier mot na yo o ko pesa conseil o lobela bango pour fortifier peuple de Dieu ba pasteur bazonga na nzela Romains 3 verset 10 le lobby personne qui se demande mais nous cherchons à faire du bien. Moi non yo azoyi bila papa na bunga nzela kende ki azonga papa limisaki. Et fait que bazo résister. Balingi kozonga na nzela te. Ba comme cette église lokola poulailler. Église lokola mo potou. Église lokola bato ba luka nzela nzambe te. Nzambe azo interpeller bango soki ba kozonga na nzela te. Et Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Jacques chapitre 6 verset 1 à 2 lobby parmi vous avez enseignant parce que vous serez sévèrement jugés. Hein? Jugés. Dans le temps de grâce aux alliés. Hein? Tous ont un zéla, tous ont repentance sincère. Tango ya zongi nanzela, à se repentir comme pasteur. Hein? Pourquoi il n'y a pas escroquerie paille? Kosi se basi paille, bafumangani kaka yo. Makembe se kaka yo lemba makeba bana makembe so banda lemba kama makembe se ta mokolo moko te. Moi si pas chandaka te, moi je suis ndenge moko, mobali nyo ndenge. Eloko nyo zo luka sikeza wana. Enfin il fa pas pasteur nini oyo ko tanga na mboka o ba garder évangile pour que non pasteur so no conseil. Garder évangile c'est très modèle za baruti hein. Ngala na kotia monoko na oyo te. Oyo to tika lelo mozadi na bala kufa kende. Papa, oui, papa Kelani, mpata, parce que il y a mon collègue d'église de réveil, hein, na mosadi na bala, à part l'anga, pasteur atikali modèle, oh, toko landela ye, malgré azoka keko, mone, il wana paye soute, a tia réfugié, il y a britannique, il wana, nene wana, il a déclaré qui yango, ils allaient papa Barouti. Un modèle, c'est papa Barouti, oh, toko landa modèle na ye. Hein, oh, tu as recopié parce que nous biso n'a pas recopié Pierre. Pierre a vangana qui Yesu. Hein, n'a pas recopié Judas. Judas qui apôtre Jésus attaque qui Yesu. Mais n'a pas recopié Jésus, c'est notre modèle. Mais n'a pas d'autre. Le long na kata Congo, c'est papa Barouti. C'est papa Barouti à part Barouti, nyoso batikali. Hein, 3 2 ba koti na Pelengendu na milimu Poloso pe bakei na frondondo geste di membo so ki frondondo geste di mendo mabina ba diable nde ba koti na yango ozoka mabina ba diable e koti na okomona baso na église ba sel net yo la tipo c'est interdit koti na église nemo zao parce que déjà sexy c'est la zone basiko agenda kingo ya bonganga yeah, bonganga na nzambe bonganga. La nepsa yote jalo ma chapeau batanga. Toko mpe na suka de. Akola ki bana ni kolona nane. Oka base, da ser kuna pasteur. O pena na puberté. Ache net na oka ser kuna. Yeah, bonganga na nzambe bonganga. Akenda kingula ni kolona maye bong. Sa kuna. Yeah, bonganga na nzambe bonganga. Sanola. Abani kuna ala déclaration de soutien beke passer dans soukani protocole c'est na bureau okoto makembe sa mukolo okoto yo attirer des mots contre l'église hein bina il faut mon asser koto kusema ataka passer pas total je ba passer la manette wan ba passer la manette wan total Dieu prophète ngao mekawa tengala garde ko ngana bureau. Oh mais quand t'es serre, regarde garder quoi. T'as là, oui moi c'est la puissance, la force. Moi si on a blague pas avec la femme. Moi c'est quand on a bureau na yo na seconde. Papa simbanga simbe caresseur pour ko imiso. Bakangio. Mais tant on garde corps na ngazali là, on ko mekate. Ozomona bakima ka kokima. Ozomona lisano là ezongi na mokili. Alors ma belle côté bazonga na nzela. Base repenti jango repataki enzambe akoyamba bango akosunga bango pe akobatela bango soki bakosala yango te nzambe ayebisa ngai te bakokufa solo bakokufa solo nzambe akocrée embuscade pe akosisa ebele batondi tout septième eri mouimba wana bakeke batondi oleka bona bandale ese bapesaka bango bakisi ya mbongo awa na bandale awa ebele
bapasteur bakomi kutu bahomosexuel bakoti na homosexuel oyo bible eboyi mobali na mobali bakoki komamana te mwasi na mwasi bakoki komamana te mibali bapasteur bakoki bahomosexuel. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Pour la politique tosangi na bopposant nyonso tosangi na bopposant nyonso boyokana bobimisa candidat unique tokepamanga élection ekozala te nasengi na pouvoir Kabila kotia te soki bazokosa na majorité bazokosa parce que moto boko bima na Congo oyo armée na yo ekoka te mpe moto akoka te mpona sauver Congo tika bamisusu bacontinue soki bavote bino savaso bavote bino te bokoma mpe opposant Congo etambola. Merci prophète Ngefa. Prophète Ngefa pesa numéro non rapidement bato baza na posa na peut-être bako contacter. On a contacté ngai nazali prophète du peuple prophète ya bato. Je suis simple comme le loi bois ron abiso ko édifier ko consoler pe ko corriger. Ko benga nga na WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41. Ko benga nga pe lisusu na carte na numéro ya 00243 99 99 42 937 on a privé na nga ko benga pe sur numéro mususu 00243 81 807 26 78 Nzambe apambolabi nambote apetsaka moto mbote te apetsaka Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ l'homme de Galilée. Merci beaucoup, merci mes chers amis, merci chers abonnés, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes plus nombreux devant vos tables, devant vos téléphones, en train de me suivre, votre chroniqueuse, votre humble servante, la diva divine voulue que vous aimez toujours. Merci beaucoup, je tiens à vous remercier parce que vous êtes plus nombreux et je tiens à remercier mon boss, mon patron de la nation, et sans oublier mon équipe technique parce que si j'apparais devant vos téléphones, devant vos tables, c'était grâce à mon équipe technique. Merci beaucoup Marcus de la caméra, à la réalisation je suis avec Herman Emporio. Merci beaucoup à ma famille, la famille Mvoulou, et merci à Micha de Micha, merci à Willy Moucheni, à tête de Naïma Boko Bank, et je vous salue tous et je vous dis de gros bisous et salon de Dalungana, il y a Louison Bateko, merci beaucoup, c'est qui moi un garçon de disque, d'ici là portez-vous bien, à la prochaine édition, bye.